Ken Piana na Belgique akutana Karine Mokonzi la baronne. Lo que faltava eloko ezangaki yango wana. Mama Ken Piana na Belgique. En tout cas, eloko bien. Bon, wano yeba yango déjà. Naninga naloba na ye, eloko bien oyebi ke Karine Mokonzi aleki bambuma na Valère. Mais bon, ya yebi yango. C'est comme wena lobane ezati. Ken Piana na Belgique akutana Karine Mokonzi la baronne. Ah, Ken Piana. Kozano kiti te ovanda. Na Belgique bama ezebele. Ata na pelouse vanda. Ah, nkolo. Ken Piana. Te. Ah là là. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, nga papa robo na kamwete. Ken Piana oyo, mwana semi. Tango ayaki tura libosoko oya filmaki na kati ya première classe soko alekaki. Alingaki akutana na Karine Mokonzi te. Alingaki kozala na posa ya kokutana na Karine Mokonzi me alingaki nda kutana te. Abanda kolinga azotambola na Belgique, Karine abenga ye. Ken oza wapi? Ubie ba yamba balobane okutana na Karine te. Bongo ya bombaka bon. Fona kutana na sano makambo na nango. Fona kutana. Bona kotela nanu nini mwana semi. Siko pourquoi mwana semi alinga kutana na Karine Mokonzi. Boye bango bien. Fimbu na fimbu. News. Fimbu na fimbu. Ken Piana. Chaîne waneve salama. Akendaki kokutana na Karine Mokonzi. Akomaki kotala Karine Mokonzi. Ayebi Karine Mokonzi. Don du ciel. Karine Mokonzi mapamboli. Kokutana pembe na Karine Mokonzi. Komona na image na Karine Mokonzi. Eza neti ba angelo ba kiti ba yembeli yo alleluya. Mwana semi yo Ken Piana. Siko ya zoya akutana na Karine Mokonzi mbangu. Pourquoi? Et pour que? Mais fimbu na fimbu ekangami. Asali ya mibale fimbu na fimbu news day. Alors, bénédiction. Ah, mwana semi, hein? Donc, yo na pouvoir te. Mwana semi. En tout cas, yo. Biloko aboye. Ozwa siko bénédiction pa Karine Mokonzi. Oyo zwi pa prophète Emmanuel Dodi. Ekoki te. Kende na chaîne kuna pa ya mosala nzambe. Loba fimbu na fimbu news de esalami sambela pona yango. Oyo ekangami. Soki ekangami na maboka batu. Pambola pe batu wana bakende liboso. Komemela bango malédiction te. Po bokomaka sikoyo. Soko sali boye fimbu ekozwa yo. Non. Sala neti basala nzamba kala. Na banganga kala kutu babanda kosala ngo. Mutakangi mama moko boye atekaka nzombo. Mama lobi papa tikanga pardon na banzombo nanga. Bakangi yango bakena ngo. Banda bakene nango asala kinini? Apamboli ka gendarme ngo.
lokolo ozalaki na bezo banzombo chaque jour nzombo ebanda obimelo na ndako wana ya mapamboli te apamboli ye intila ikanga banzombo alamuki na tombo nzombo yali balambi balie yango wana ken piana bon nandimi te bachinois bakotika yo nandimi te baza ya kotimbela yo premier voyage oui oyaki okwaki na mpe kokutana na Karine Mokonzi la Baronne po okutanaki na nani okutanaki na tela kombo ningo kima ndeko na biso na Anvers okutanaki na ye okwaki mpe kokutana na Karine Mokonzi bon Karine Mokonzi azalaki wapi azalaki na Belgique te moma wana bon tura liboso ozalaki na vitesse à trop ça va tura mibale nde okotaki te mozalaki na posa te okutana na Karine Mokonzi oluka ye surtout na mwinda ndenge ozoluke boye obandi okutana na Anse Lozolo Anse Lozolo afulaka te Anse Lozolo okokutane 300 fois okofula te awawa Niaou na Orléans combien de fois aye akutana na Anse Lozolo po azongisela ye mapamboli akutana na la Baronne asukulata sapatu akoka te lelo akomi chrétien akomi kaka koposte na estati na ye mama nzambe sikoyo mwana nsemi pouvoir no mwana nsemi otie wapi ozoya okutana na la Baronne courage on ebite soko zwango wapi ekutaka na papa no Ken bon yo bengaki papa te olobaka camarade ya mama na bino papa na yo okaka bota Angèle Muswaidi Makizembe nyonso wana papa na yo Ken yete Ken azalaki kaka camarade ya mama na bino ya motema mama na bino ali bon mbuta Ken awo ningo zonga na Tanzanie mwana nazane na libumu akozwa kombo na yo yo botami bapesi yo kombo Ken wana témoignage opesaka yo moko Ken piana yango tia piana simotie Makizembe na suka yo za mwana nsemi bon na biso na mulai na mukuse ta musoko yoka bien te na mulai yo penza nazo souhaiter Karine Mokonzi la Baronne ayambo te abenir yo te ozana prophète Emmanuel Dodi asalaka pe ba témoignage ya malamu ebele eza mpona ye kende kuna kaka babenir yo awa na mondi Mokonzi nga nazo souhaiter Karine Mokonzi abenir yo te akomodiri yo pe te amodiraka deja bato te mais kobenir yo rien soko tie te ozoluki kaka na makasi omona na balabala wana Saratola azali po atia yo bacoton yo bakotia yo kaka na matoi te na zolo mpe kaka te ntina misu te bakotia yo ntina nsima bisika oyo kozwila vaseline Ken piana yo kokutana na la Baronne te niete wana eza priere na nga na kobeta lelo nakangaka jeune te na mesana te mais nakokanga ta jeune ya 4 heures du temps ata bombo ekota te eloko moko te ekota na monoko mpo kaka yo okutana na la Baronne te 4 heures du temps eza ebele mpo nga 4 heures du temps nalekisaka te natia ata chokola na monoko te ata bombo na monoko te mais nakosala yango etanke naza na babiskuit moko wana bere bagalete moko esthétique ezotalanga kutu motema ezobeta me nakokanga kaka jeune sikoyo nakolia nanu moko
mais faut na kanga ya 4 heures du temps okuta na la baronité akopambolo te fimbu na fimbu news de na yo okosalela kaka na mapamboli oyo apambola okala obakisi na ya Pasteur Emmanuel Dodi ok obakisi na ki mwana nsemi na yo Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.